Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission. Nachen Abisso, il n'y a rien que la vérité. Ce que vous avez la première fois dans l'hôtel Abéléman Abisso, s'abonner, cliquez cloche à notification pour ne pas rater l'élément Abisso. Malandi, il n'y a rien que la vérité TV, dans l'émission Abisso Alelo. Tout ça, on a Lemba, tu es sur la Bajen, Bajen Babou Simba Machette, Bajen Babou Ikoiba, Bajen Babou Ikozala Fénéa. Vie malgré difficulté ya mboka me bajene balobi ba otika la simate ba tomboli mutu babi non il faut akoluka moi cop moko ya muke oyo bando kotisa kwanga ke ya kosimba ichette ya to so lana bajene baza awa j'espère bo comprendre na mutu eloko asalaka ya cop ya mutu beta kayu ya mutu masolo na masolo awa et obeta ma donc bozalaka toujours connecté na rien que la vérité ndeko na ngai bonjour comment la ki black Black, vous avez mon commune. Masina, Tchang, d'ici Tchang. Ok, Black a salarié na vie. Ah, sala sirage, obenga muzima. Obenga nini? Muzima. O sali combien de temps na sirage? Nabiti 10 ans. Otanga? Natanga pena après finaliste. Aux après finaliste en option. Elek. Sikoyo bon, tozozo ngela ona no mtu a se présenter, ya ba on se présenter ba bengo na kombo. Roger. Comment on a Roger? Roger, aux amours à commune. Makala. Roger Salani. Nasala musima kaka. Kopi nanga elesa yango yo. Musima neni obolo ba musima. Musima za sirage. Kopi nanga elesa yanga mbongo yango yo. Ça na combien de temps? Obega desa bi kaka. Otanga. Tina notanga na suka na deuxième musima netini peka kufanya na kata classe. Ok, Gumba maman boye, Gumba mi ozotala kuna vie ba kite zate. Kombo Constant. Comment nani? Constant so salarié. Sala sirage. Yo pe sirage ka? Oza âge ni? Oza 15 ans. Otanga ka? Oza classe ni? 8e. 8e eza 2e CO. Oza mo en commune. Qui sens? On se retrouve na lemba ndenge. Abana kika kusa sirage na eba kika na ndao kika pela ti na yaka ti na omo ya pe anaimba mo na bilemba. Ok, donc voilà tous ngira mtu na moko ndeko na ngai ya mobali oza pré-finaliste ndio lobby. Qu'est-ce qui t'a poussé côté na Copa Sirage ko? Ti Copa Sirage na kota ngo na vita ki finia. Na bi tant papa na mama la ba na vie pour débrouiller pour kwanga nanu to ba kufa mwana débrouiller zati ko pa sirage na kotango na vitana kikuluna na sima machete na boto la batu na vitanga ngona kota mwa débrouiller ba na ngai yango esunga pona lata pona telema mutu ngona kota ko pa sirage na umeli fo pona kopio ba o ba ebite ba ebi baloba mwa yiba muteza te lukande na mutoki na onjamba pesa o na beti deza na kopio na souffrir en fort to ba mai bili ba sirage ba mai totonika ba nini ba semaine oya kopio nyoso yango pesa mungu baloba njambi lukanja pambola o kota mabomu la iti ba bili bande tingai na butu asima masheti babo to la batu nga boyite na debrouiller yango pesa ngalipa baseka kopiti mon bali so kufina na vite baseka oya ba histoire à vie to abete la bana biso tato kola neto tinga ba fana sima buyi na tsufa fort na babinga ko donnier bandi mo buyi yango pesa ngamungu ya histoire à vie baloba na tika sino kopi tia histoire na kimsa ndi espa ki mobali na kimbisa ngo kopi yango kopi ya mungu ba oba mona biso bilo pamba oya kopi pesa ngambo jamais kopi pesa ngambo na chola ngo jamais para bilo rebeli a tout ça na kula kiswa ngo pe ba. Ok, c'est là où la kisanga ba bilo bosale là. Dis-moi, ozalaki otanga elo nini metindika ki osamusala o? Ti na balo tanga elo tindika na samusalu na vanda na ndaku jino mekufa na ndaku natala papa na mama
ti na mobali parce que mata $20 mais singa père ça te père habito ay bilan ça mutu $20 40,000 tenga tena débrouiller na luka masana misinga couple pesa ye merci balobaka mutu apesa chaque jour abuma ulukandi mutu abiso ko pe ba biska li 200 mbongo eleka yango na bima ko na tanga na ngai nde ya poto songa na songa chiki nana makina ko sate makita na kita pale na bani chiki so bani chiki na pesa na kopi uti na pesa na chiki. Donc yo mondo mfutela minerval na mfutela ngamu na eda lokwa pe na bisu to ay bili fe na bisu musu ana G3 aga asa gadisa ana G3 yango mwanda ngamu na futa ka premier trimestre na futa na kopi ukaka premier trimestre na futa na kopi pe atiko la tsanga aja 17 ans acha 17 ans ngamu na milati asili na yeko na 19 na milati sangamu kuna prepare tout yangamu ku ya bute ya mona talela su famille na tumo talela ngamu kuna mobali pona kemba mobali tu poko mandeti mbuyo si mambo poke manani souffrance oke manani oke miuli ki ba page be page oko panevi o copie nango pesa ngambu mwana tu yamena ko cholangu na boya na ko simba lisheti na botula na ko makuluna ya nke suka nango za prison ke liwa ya mabi taba pesa ngakuwa ya pesa mai na makila ba misu o bana pale batela papa na mama batela papa na mama papa pesa mbonga pati so père na biso na bokotiti yango na sala na profina bi na copie na bimi copie na sisi na kitina pale bilu ezebi to ko la kiswangu ba mai. Ok, voilà, tozonga olakisa biso. Ndeko nanga mobali, olobai kombo nani? Roger. Osuka na deuxième CEO. Au continent classe de poine. Kata classe pour père akufa. Na kata classe pour père akufa na ndimo bi. Père akufa bika famille biso nizala, père akufi bi. Ba famille ba panchipi matanga bakaboli biso bosto bota ma 5. Basa boti 5 bakaboli biso 3 to yeko ta père na biso mibale ba famille ya bazu baki. Lebe to kabana be chilo nga fanda ko ta père legi na biso. Na ya des enfants na sim na de leki na sim na 17 ans. Yongwa de na bona ofana panda boko yiba na boko botola na bona nga makambo ebili ngomone ngona esa kopi na ngasi ka chepesa ngama mbo na sombo mabo di ma pantalo makechi esuva ngabe na mususu eloko lo beti ozo ba ngwana lobi kaka yebisabso ndeko na ngai elo nini pusaki yo obima libanda ozwa sirage nani apesa ki opema mbongo wana po banda msala o mtabanisa nga kopi masa na ngai masa na ngama bina fanda kana pale masa na ngabi masa kufanya pa mona pe na ngada ya si masa kufanya buiti ya mbali ngasala kopi ne chipa be nga lema no sabe siga ja sipa kene feeling ngabe na chiko luka ngabe mbongo na sala na ngaga siga shika mbongo luka combien obanda na combien na bana kana 8000 francs so bibi na suba sigaji na sumika ba singa na ba koshi na ba call luke bele kaka quelque part nous sala musala oyo karasoni ou karasoni te nga na zabu na karasoni te ezabulu na nga na luke pesa ngambo jamais na ko ko longo soni chiko yiki longo soni jamais pesa bulu longo pesa ngambo na ko longo soni te obandaka botambolaka ba distance nini nesinga boy sina longo lemba na kenda sina 7e na limité na tourner na ngachi 17 16 na ezungu na kangi wana botambolaka makolo limisa na kati yote botambolaka makolo tutambolaka makolo papa wo tambolaka na transport tutambolaka makolo tamulika makuna kena lukimbungu na nga 16 na kangi na nga biloko na bo misibu na nga na kena nga pale be muto ayeba tika na ko sa sirashi dina sa sirashi vina pale be ba ebiti ata muto ayebika ba mwasa na ngambele muto ayebika na sala sirashi muto ayebite na pa na sala sirashi. Dis-moi Leloyo, étant que jeune garçon au tanga so balobi au lancer message mon gouvernement na biso pona bino ba jeune nangai donc pona biso so ba jeune message no ko lancer nga nana mingo rubati na lobi kaka papa fachi oba na yo ba misale zote na kungu batu bazota ba mboka mipaya basoto na mboka na biso mo bana mboka tozana misala wa salati na singa ka papa fachi mo konja mboka yukela biso solution yukela sube na solution makasi. OK voilà yo wa mwa mukena no oloba ko sa âge 15 ans elo ni na 15 ans uliovanda na ndako ozela mama lamba papa ya azwa soin na yo papa na mama bazwa soin na yo mais obimi libanda
au sala cirage. Pourquoi? Papa biso na mama biso basala te babake bakoluka lipata papa na mama baza vie. Mama sala te papa sala te nga mona kenda ko débrouiller mais na tanga na ngai. Na la tangu classe ezalaki ata boy na yaka lundi ti vendredi na ke classe samedi dimanche na bimi na yo luka cop na yo sa cirage tala zonga pomona basenga yi tango banda kosenga so mbongo gamat omona ngamona adi mbrier na afuta omwana afuta tango ba pesa ndo mbongo anda pe omwana mama katinda afute nga na minerval na afuta ko minerval mama asalaka mbongo azwaka mbongo azwaka euta sko mbongo bafuta na kati ya lipango mbongo ba locataire donc bovai na famille na lopango famille te biso moko. Ok, siko lelo ningo sala musala no ya sira papa na mama baebi ba encourage ko sala ngo yo sala ngo na mtu makazi pone papa na sala ngo po amsuna pa na woda mete ba yango mwana ina sana ngai ne pa bwe lobi na kina nga classe na yo saka samedi na dimanche okanga mbongo sana ngono na pe bilamba somba bilo na nga makam na asala bo papa na mama basombela ko bilamba te ok voilà ndeko na ngai lakisa biso ba biloko na oyo obanda ko loba o sala ya musala e ko sala bien o lakisa biso fungola sak non fungola non donc voilà azo lakisa biso ba biloko na ya musala clean maya clean ozwi sava pusha o cheze maya yango mayu bamswa mono ilo apamanga na mono mbongo ilalia mbongo ilalia babivue yanke débrouiller o maya clean o maya vert pona bakecha vert to sala ngo solution nga mona yebi solution maya vert pesa nga mbongo fali comment to sala ngo mi fois entre mboko ngo de kufa yango to débrouillaka o maya lokola lokola nini maya chocolat yango to sala yango po baketa chocolat andi mo boy maya bli pona baketa bli to sala pe mikolo 1000 francs maya bli mikolo ko pe ati pona mo ko po mena ba 10 na no sala ngoni 1000 francs transport hoteni o sala ngoni. Donc voilà azo lakisa biso ba engine na ya musala donc voilà babi y a pas de son métier un loba o chiaza chocolat o chiaza netre ekota partout uza kecha ya lokola za kecha ya noir yango ekota o chiaza noir osomba on combien to somba ekomi boui 1500 ta de gambo kangwa liboso to basomba ngo boîte 500 osaba tu 300 mboka ngo to kine okufa oteni njambi mboka ta de gambo ka kope comme pe pas si fort. Il nous montre toujours ses outils, il y a travail, voilà. Au singa, au crochet, au idabisu, kotonga mutu semaine, kotonga ndimo boué, ouais misala na pona. Yango bina loba eza suka vina ngato eza ba histoire vina ngana ba betela bana ngai. Au col idanga bili. Pona tshaba batu au col to komoso mo 1000 francs boise isa boise zalaki au 300 au 200 boke kufi boke ki obiba to tika mboka ngotindini mais jamais to tika mboka na biso et tant que jeune c'est le lo ningo lo bamboke kufi mboka za ya kobeba pour na idée na yo na initiative na yo sorobi o lancer message mon aboto to ebsa ba on na esa bango papa Fati président na biso atika biso te ba jeune atika biso te ba jeune misala ezebili atika biso te mboka ke liboso mokonji ako bongisa mboka te po mpanda bachango wana ayebi yango te eza biso nde peuple to bongisa mboka biso na biso to kimotema mabena leleki makasi aba bacha lunga poida bacha yemta sisa pasa mboko te atika biso te to aposa nde $3 mati makasi yango biloko ok na zandu po buka short comme $15
francs ka 15 dollars monta dollars baki chande dollars ni mboka ke lipa 3 lipa 5 c'est comme le lipa 300 to yeba boiti na kala mboka ngo kutu esa nini teza papa fatia tika mboka na biso te tona to aba na mboka jamais étranger ko bongsa mboka na biso mo poto bongsa mboka abongsa mboka po biso ba jeune kuluni komi makasi ko botola aluki abisata nini mo beto bondo sala atika mboka na biso te deti mpandi na biso kuna changu po kita 19h to koma partir 23h babando botola yo mo lelo ko no moko komi ya kokata atika biso te komoni okola biso fort mboka ke da okufa tenini yango to singa kanjamba sunga ba mboka na biso de tingai na bandi matina kena musala ki militaire sona vidi nchiki po ilo usalizati aussi classe ilo usalizati yango te ya kotanga musala militaire sona vidi nchiki yango na sanjambi ya sunga ka biso ka pona mboko sanjambi ma tro na mboko yango to suka watu kima nanu wapi mishana zana ngona loba ya mwana. Ok, merci Rolanda yo bakoyoka yo bilo nino sala ya musala yo sala musala yango l'accepte bloco au sala ya musala yo fozongi la classe loba o ezama ya noir pona konikela bakecha noir donc bimisa déjà o ezali mai ya savon ya clean pona onikela bakecha pembe oniki ozipa pe musharo pangusi siko solution onyoso sala oyo na ba papier mouchoir ya pembe onika batna la kiso wango amoko yo mo nengeni omona ngwe pa batu yo mpo copier to nengeni amona ngwe pa batu ngamona copier ok ça c'est nelo la acception oyo eza basirage nasalelaka na basirage oyo nasalela eza chocolat na noir osomba ngo combien 1500. ok voilà nazosongela bino question suka poto clôturer émission ndeko na ngai tomona bamatosti bamatosi ya bulo toyeba yo salelaka ndenge nini baninga balakisi oyo yayo ezani oyo maya ble kuna bakecha bitu nikila baketu changa tonika ngo na mi faraka oyo maya noir tonikela ngo bakecha kaka liko tosala ngo mi faraka oyo tobenga ngo chukaris sali ça va pousser na mat sali mélange de thé tout ça on va à 500. Donc voilà, comprenez azoluka ba élément na e oh cirage noir ta cirage to no somo de 500 mais les lots on te gaso boîte moi cirage jaune na 1500 mboko ngo to ke na mboko ngo chiwapi oh cirage chocolat honnête écoute na bakechi nyonso écoute na chocolat écoute na noix écoute na bakechi nyonso ici. Donc voilà, dernière question, avantage à musalo ezani avantage na désavantage na ezani avantage na ngweza pour na kosomba eloko ndeti biso tozala biso na perte te na kosomba mbongo tu na salela na kolia na ngombe na koya kati pour avantage ya musala ngo yango ebele badebuyanga debuyana nga na kopeka na vwe mama na kowaje atande na samta singa ti tika musalu zo musala bien na sa na ngai na lek na sibongisa na ko wana sana installation ko wan très bien na beta pe ba brique entre mkolo kopi ate kuna ndenda bi makopi na ngai na debuyana mutoki na ngai yango lu na zala na ngoposa ka yango bon désavantage à musala ezani désavantage avantage eza au lobby beaucoup ya raté intérêt za rato les morceaux des avantages eza neti musala oyo obandi nango pasi nango eza nini pasi nango posibika pasi ya poto finga na musuko babingo ko donnier tuba finga yo ya pasa musala ka musalo poni mobo yango izati ilo da poni mobo yango ilo ko ngayo kela ngo soni te loko ba pesa mbongo jambo ko kela ngo soni msoni ke kecha na basali tante ala banyana simo ko simba ngo kaka entre so ka mbongo ikoma yayo ngo di kaka musala na biso yango oza déjà copine nga copine nana ngote webi copine na yebi ngote copine webi te oza mo manzele pembeni manjeli azaliti manzele yebi ko sala bulo
ayebi ezaka yanga ba bombi na ba kose na mécanicien ayebi déjà ibona sa ne luke pesi mbongo elatisa ye abo yanga likola musalu tiens aboya tiens luke lisa ye elatisi na idi ma papa babilamba ndina di na wana sale de pasa na wana ya buna nika pona musalu ngamuna tili mara makasi pona musala o ibona boya donc voilà, il sait bien t'exprimer à cœur ouvert. Donc voilà, tout comme na souka émission na biso bo s'abonner, bo partager bo like kaka. Voilà l'autre qui ba jeune garçon. Ba na nini? La sirage. Non benga no ba jeune garçon. Linga ba bengo mwana nini? Mwana sirage. Non, ba jeune garçon na biso. Ba jeune garçon na biso musala ba sala ka ba expliquer bino. Bon, ba na sirage par respect nengo lobby, mais baza ba jeune bandeko ba leki bazo bunda. Non voilà, bo s'abonner massivement n'a rien que la vérité pour bon na ka ba émission aboy. Nous on est tout proche de la population pour ba expliquer et pourquoi mutu asala reloko ya des fois batu ba jijara mutu na apparence mutu ana zandumba mutu ana shege kusana pembeni solola na mutu pour comprendre réalité le pourquoi mutu asala msala oyo. Quant à moi je vous dis déjà bye bye, à la prochaine émission to chabwe. Bye.